Mbote na biso nyonso, mbote na biso banso, esika wapi bozolo na biso, esengo na ngai ezalaka kaka soki naza liboso ya bilili na bino na ba moyen nyonso bozolo na biso na téléphone, na ordinateur, na TV, donc yango nde esengo na nga. Tika na loba bonne année na batu nyonso na ba fanatique nyonso ya chaîne na biso Mosakoli Shako TV. Donc tika na loba bonne année 2022, hein? Michel Chako, le boss des boss, le pasteur Michel Chako. Merci. Talasi toko misusu na 2022 nzamba pesi biso année mususu ya sika. Nazane sengo lelo ya ko solola na artiste munene ya mboka na biso ya Afrique. Bostengela kingaye na isaki bino ke non awa na fait sociaux ils a passage obligé que tout le monde a roleka awa po aibisa na batu oyaye soka zaka na Angola et sabino ke na zaka na Angola bat baye bango à partir il y a émission Oyo fait sociaux. Merci encore une fois de plus à Mas Badibanga Maldino pour na travers nimtezo sala ke bandeko bakoma bajika ba mata ba avion pamba Mas Maldino le gouverneur. Donc merci aussi à nos enfants au bas ce plagi ko sa griffe oyo moninga nango. Donc Brésil oyo nde makambo Angola normalement mikolo tozola tande Brésil Luanda. Je dirais aussi encore merci à Elisabeth Timba Kolua et pourquoi pas aussi à les procureurs Malik Bala, les Juifs noirs et maman Fidèle Bala, le côté ensemble batunion sur la côte qui bien. Nazogi appelle ya Jibaz Jordan Mbata kilo ya mboka. Nazogi appelle ya 3 fois carré Patel Kamundende et ya grande sœur nanga Iris Bubwanga Iris Obama les touchabedo Muzamba. Nazana plateau nanga na notre artiste papa Bidi na benga keto mekano bosola to beta mo bakati batmususu baye barate est-ce que azalaka na Luanda est-ce que akenda wapi et tout na ba préoccupation na bino yango esalaki ke non na kota contact na ye aleka na fait sociaux to meka mpe ko sola nano mambo ya théâtre na mambo baliwa oyo tout to yeba ba détail nyonso na ye na plateau nanga papa Bidi mbote vraiment mbote. Bato batalo bandimite ko ozaka nono boy ozano ne elenge AGK pekaka ko simbaka nzoto ya solo boni bien na bien tout cas. Toloba combien de temps déjà en Angola parce que na banzonzingo mona na lisusu pété bon na banzonzingo ya Congo na mona na teme. So taliba TVSN azoleka déjà babilo to sala ezokende na YouTube nazali. OK. Donc kuna pe na Congo bacha na YouTube. AP YouTube nyonso eta mara place moko. OK. Ya kama moyeba chaîne nino kota. OK. Ndeni uzo évoluer kasi. Nazoko évoluer na bien. Na sala pe groupe eza déjà. J'ai zoké na bien thème les abeilles d'Angola. Les abeilles d'Angola. Donc, nous avons papa Tsaka, Asko Angola. OK. Donc, ils ont évolué bien. So, makambo fongami papa Tsaka là-bas, il a visité Bisso. Banaba Monae. Donc, évolution, ça n'a bien tellement, bah, tu peux soutenir Bazali. Papa soutenir Bazali, papa Bidi, bah, tu vas découvrir un bamon à Banzondi qui nous a fait un parcours. Les gens voulaient savoir. Moi un peu à histoire na yo est-ce que vous allez que non moi moni que talent ça va à mixo mais quand moi rolo aller il faut banino maman pour ça la pe simbi pe lelo et comme bidi partout ou soit ça qui vient na formation na groupe mususu banda na théâtre wa pipe anani bon na bana na l'église kimbangiste et puis ezaka na matanga ba biso ba kimbangiste soki na ye na matanga na bino songa na lalite mto alala te. Oh, bobando sika na bino kaka. Donc ti bokolala, ti ngana kolala sima batu balala. Donc ezaka ndengwana après bo frère na Roger Loa. OK. Azinga ameminga ye pa ya masana ye sans faute kabweku Jean Robert. OK. Azana poto, azaka ikukuma boye. Ndeko azonyo Yesu ka memanga ye
tellement anda ça na groupe ya mete pai atiengana na groupe ne zéro faute to répéter habité wana tala imta Alexandre batelemaka OK batelema boye so caméra faut zala boye faut ça boye couper tikala boye imta Alexandre nyonso a senti que dans les ali na ina musana me na ibinde basala te OK iboso caméra ya la gisinga après atalité ou après respecter ma pe za quoi faire ngape mnakata ka esuki ameminga nouvelle yenge kuna suna komi quoi faire ba onyo sona ba mete pai ba mundueri be sobe ba kisita tu ba wili mambo ngamnakata ba onsuki ba onyo après e mete pai découvrir ngabi oh muta bomba ke bwende ba pesinga role ena fia kulonga donc on a commis pièce nous se font à coup faut pas l'examen tableau pour ba se perdre ngai les arane ngwana na bimela après ba sobe ba yeko longwa biso tikali biso be ba tsaka ba longwa pe alandi bango to c'est le dio du théâtre Willy na tsakala pa Willy a moni succès le kimakasi abomi théâtre ngo asala yayi biso landa tsakala to évoluer ti tsakala pe banzonzi ngebandi akotinga na monde nzonzi ti lelo koma boye donc c'est tsakala OK c'est là ba substitution mo ba rimé muso mike tozwa ba bike yozara no pinande angolais bon wana na bomba ngote banana Congo na ndalo batana leki na miso ya mamilela atana leki na miso ya mamilela batuninga yolo ba Congo mo boza ya mboka nini bon ngana na bisango za ya damba ponga za damba makela OK donc mboka mwana tata amutaki lwangu kimalele na makela kuna OK mer bataki kosi donc blo mwana ah bon amuzombo mais tara père bima biso ba petit OK to ke kola kuna to bandi pe théâtre en kuna pour sozui musala théâtre na musique bato amatia mingi na Congo bazombo bazombo pour sozui samangwana asa succès na Congo muzombo pepe kale azaki muzombo muluba unyoka longo muzombo OK zwangu tu yani utazana mukonzi na mboko vraiment donc chef Abil donc ana mukonzi na mboko donc banyoka ba papa capitaine unyoka donc parce que ndingo za boye pe Rwanda tozonga na mboka yango mukubeta so kala calcul ozonga te bana pe musuba za kuna me nazongi na mboka na nasala musala wa voilà kiti pe Angola emata na mati Congo tro OK ko fera mata su Angola na vansa na langue moi ba groupe musu ya portugais mukeba ndozwa ngai siko tina kota na batuneza nkile sepeli na vansa na langue vanda bien OK ozo sa déjà before wana ke poza da langue na yo ozo sa déjà before wana ke langa ngwe kota su bien nazo bundana déjà na obundana ga kota evanda na jouer ya solo donc so na jouer na moni place na portugais compliqué na koti kizombo donc so na moni kuna na récupérer portugais ga nenga do tando kinla nenga OK ya na toyeba pe susu mwa muke par rapport ya parcours ndongo expliquer biso wana siko yo moko na ndengo salaire ki théâtre ndingo bimela na partir ya Congo na ne Angola na ebike oyo sala a ezapira théâtre n'est-ce pas si est-ce que tu te dis que ça va par rapport ya kini na Angola bon kuna eza na mona ba producteur bazala na pasi kuna ba producteur bazali à tout moment ba Alpha Bokole honorable Major Bisadidi ba Major Bisadidi ba voilà ba producteur même belé ba Diego musique mais ce que awa ba to bongo bazate lobake batoka ba sepera na yo ba soutenir yo mais production pena comme producteur pena bo awa azarate bon bazana bango baza ba commis déjà OK ba komo ya déjà dans ba producteur bazali mais bozwa bango déjà ba vanda obima moko nek na Congo bazali a tourner na Congo a tourner pe awa OK via ya art na ndingo yo sala peka musala o sala ka awa o mona ndeni est-ce que ça va bon it's OK na bien pour ba Guilin Simao ba Jean-Si Pembe le producteur na ya awa OK ba Arsène Dombele ba toi soutenir neti chef Miangala ba lona déjà donc voilà fait là tama déjà
toni ata na Barcelone na pankodi wana mwana kasi na Claudia Barcelone. OK. Donc rep mezarana. Donc évolution ezokende malé mbene na kendela je vanda. Nini kendela je vanda. Parce que ba film oyo déposa a ça déjà combien de films? Vous en avez idée? Ba film ezali na sala moko na makela. Ebima mandambo me batema bayiba ngo yiba na bimisante de bayibi ndambo. Aya na baye pe osala nsusu. Na makelo beta ba histoire kaya ndinga ba village. Ndinga ba village apena ya Luanda. Ah OK. Donc ba film mwande ngwa. Ba saka réalité pas yoza. OK. OK. Et ateke mboka yo commission Luanda te. Réalité mboka. Donc film ezaka kitoko ba kosinga na Angola. Donc ezaka nengwana. Après tu es en Keukola. Wana ya na YouTube batala ngo bazali na bagag mususu to ça côté ba chaîne pe mususu. Donc ezali. Vraiment. Alors pour na obiba producteur déjà bazoya ya bango déjà ba répétition est-ce que le groupe ça va? Ça évolue? Groupe ezo kende bien talaka balindala la ba soutenir nga toza ba mutonga ba chef na ngai bazali ba satellite. OK. Mamungala ba satellite. Zeza mabatu bazali pena ba soutenir. Donc ba Nancy ba Andrea ba Ibrahim moi ba collègue nous susto yamba aba bi groupe Nangola eza pasi. Yo réussir ko gérer ngondene. Eza pasi sans en stratégie té. OK. Mais sans en stratégie a pasi. Mais nga stratégie ezali. On a lié kana oyo tozui. So to say musala mamuke kota zwa esaka mwa bien. Est-ce que visibilité na mamuke présent transparence na penaza kanango ngezali. Ah bon? To ozande mote punga moi ba dépense musu ezaka mais en tout cas mbongo zwa rolamba on pesoso. Lambi soso fufu na mama desupe. Blo mande moi. Merci. Groupe essaie déjà combien d'années? Groupe déjà une année en haut. Hein? Ah, une année? Ah, ok. Ils en ont une année, bébé. N'a 3 mois. Ok. Ils ont bébé besoin depuis Kalawana. Oyo saka groupe si. Na banda oboya. Batuka ka sala groupe. EP des boss brother bandi. Ok. Ba na forcer ça groupe. Na solona directeur aimé na Londres na salle pe groupe to bandi bo répéter ba pesa pe espace. OK. Et ba ga okata ba changer ba fréquence n'est pas azwaki mo retard mais na mars na ebiki na bana les boss brother diffusion na rediffusion donc ba tuna poto ba dadi ke ko kambo ba commandalo la Suisse-Irlande ba maman Naomi ba ma de marque de prise botala nga des boss brother vient nga et kokotini et le tos le konanga tambouche na fati donc des boss brother zaya bino faut ba soutenir bino ça nga bien donc moi ba c'est place ba Janoro Lundoloviti voilà bomona monanga ba master bazana mikili ba vie Carlos donc Colochen Oyo comme on est pasteur Michel Chako le boss Michel Chako Moutetela boss Chako Michel ouais. Ya Michel Chako yeah. Donc abaki na tunela papa bidi ceux qui na yambie angai ba caché wana style na yo ya ko jouer no bande ko s'inspirer na nani bon comme pour dire moi idole na yo quoi mtondo sepelisa ko mona moi biloko na bata théâtre bon anande ba bomba mwinda ko pela na sa mesate donc zaki nandali na mingi kokoda nzombo na monjali OK na ma ba bimisa batoneta mboka na ngala bangola na ndali nga ba mingi après est-ce qu'on a moni makaya makaya commence à péter à na quartier na ba cité natali bon masa na sa théâtre ni ngana tika ngape na koti OK ngape na bandia moto sangana makaya pe mo ya koti pa masumu ngai na koti pa mete pai to bimi na TV ya bimi pa masumu ngana bimi pa mete pai zaka ngwana après banzonzi évoluer biso donc il donne na mezaka bangwana. OK papa est-ce que you na
ndenge bozalaka bongo est-ce que vous avez une bonne relation na ba artiste presque nyonso kitoko sai to sola bien esobe kutu nga esobe mapinga esobe so azo tourner ata na leka olati propre okoleka te so kuté na tournage okoleka te Yakobo ça là ata des tableaux pardon donc faut tourner c'est ko ta un peu mo leke sobe zate o mona bomi banzela no banda kendo tourner kaka po mutu na yo des aga ningwana et puis batala ça allait bien on joue bien comme donc c'est comme ça ba vie de loin ba makaya mayuma ba koko bilali ba papa koba donc relation za kitoko ba et ba kata ba Gabriel sauf que moi ba petit ba génération na yo te o yo zanit mo ba vie na bangonde c'est comme si wa rap na mo boto cité des zoneti ba oyo ba geisho geisho to sola be ba modero ba petit mikepe misusu to sola so bien ah bon yaka ba bobo anyonso ebiso ça tete ba bobo bazaka na nte voilà mais ba ye ba pe respect pa mikolo voilà to sola bien bobo ça benga na tournage na salle là akena ngai ok sikoyo nayebi ke ozwaki mpe temps ya kotravaille na papa Chaba ou totika biso est-ce que tu te dis pas que par rapport à ndenge mwa baliwango landani ekoki kozala principe nini mpona yo peut-être bon baliwa toza bato oui soko botami fokufa emsuku to ba age ve Chaba comme na ngaro commenter emsuyo po commenter donc o ba kufa ne bana mikema be makasi me ve Chaba moi kokola eza nango donc akokufa ba 60 quelque be 70 mvula mwande ngwa ok mais biso zana na ba 50 quelque donc nzamba batela biso ka to koma lo bango baliwa mususu to mona ba théâtre to kufa bise belete muta théâtre moko so akufi bien musicien moko so akufi wa yebana et alors samba dae sans civil ba kufi et ande ngwana tu comprends donc tema so ko temina cimetière ka mama bien na Kintsuka bien na métropole ovandi boy banda tongo tibutu bakunde belé plus de 200 au monde peut muta théâtre te au monde peut musicien te mais so moko ka kufi ça répandre un monde entier bozo kufe belé surtout bola na nga de na mvula moko mama na ngai ebele pour nini bakombo ne tu fais Chaba ada non ouais ada non et tota ba ve Chaba na théâtre biso ba couper toboka faut vana na mabelo ko vana kita batute voilà ba teva pe noir et blanc wa kunki wana ba tatung donc comment emsu baba on ba tv moko be mibale ok we tondi lambota kaka théâtre de chez nous c'est laisser tomber comment donc ada non nzambe kuta batela comité le po baninga emsu basila kala voilà donc yana senga kaka baba tela vient na kwedi azana wana kufanante ba vient na masumu de brende ba makala egogo donc bazana wana ezolo bon moment trop mambo ba kisi ba comédien est-ce que c'est vrai na la génération na bino na ndenge bosese mo banzonzi wana entre bino mo mekama metali kisi eza penza makasi bon biso ba succès musu biso sala ezwisa ba comédie ba yesika kisi ba biso na ba koko bilali ba makaya ba papa ko ba tout ça succès makasi sangwa neti ngai yamvana ban ena bandi théâtre papa Simon Kimbangu mulimo na egangila ngai ubandi théâtre point ni musala batakisi na swana na na swana mulimo mabite ngala sala mbulo popona zwambongo azwa pakumenga mabela nkamba mai na sera beko ya danji la selembao keli boso ena bandi nzonzing songa na zate producteur ba tourner te mama na succès donc succès Simon Kimbangu banganga pe bakomoya non faut ici pour son GP nga vana bana tête na zaina na karebula siko yebisa ngai siko kis na zapona somani ndako etage na boya kisi nga succès na ka Simon Kimbangu mais oyebi ke komeka mane za ki pe entre bino ezali na lia pe ba poison ya bambas
msupe bachanga ezwate ba piéger ngambaso esimbité donc baninga ba piéger ba poison bazali belé mais bantsangi kaka ngaza mtu na saa kisa bokoko na yebi ke o na leso na sali boye je msoke ka mama cholo boko pa ba na molimo nzambe mbaso nini poison lo no donc ezali bakisi eza na wana théâtre ata mama teka fufuna wenze aza pe na kisi pa teka de saki toi saki kisi ya partout ba journaliste pe boza pe na bakisi donc musicien za kisi cameraman pa na kisi po ba benga kai netima mbala naza sima caméra mbala pembe yepi na sala makambo na bonzambe ye komone nani Steve Vita na yokaki sango ke bapere ne babenga na sute batika osunwele babenga na bachinois ya tikali sikwabungana bapere na so tuneka pere na kufa ka chinois kufa na coronavirus pona pembe ya merci ingénieur Steve Vita taraka ba qualité oyo donc moto azo samusama la mazo mériter ba éloger ndingi zala kaka merci pour na fidélité na confiance pour s'abonner massivement papa bidibidi tozela nini na 2022 pour na Ariangola 2022 bazela ka biloko na sala bato koma komada ba film OK donc ba Prince Dona Mobeti yaza na pangila na ba docteur Miguel Mazita donc babi faut ba soutenir à 100%. Donc c'est que so ba soutenir au saka bilo makasi. Voilà. Donc bilo makasi ezali bozwango na ba YouTube. Donc aux agents chaîne non? Chaîne à télévision ezali ya YouTube na sala teme ya télévision ezali The Boss Brother na suna canal Evangelica TV. Ah canal Evangelica. Donc kuna pe na des chaînes donc tous les deux chaînes en côté biloko. Tous les trois chaînes na MS TV. Ah, peso elo ezana koti bokubole isiti. Naza pona bino. Ngaza ya mutute. Voilà. Naza pona mutu nyonso. Ata na kina signer contrat. Ba major bisadi dipe aboya pe système a contrat. Ngape na landa ba système wana. Ba producteur mingi ba signer ba contrat mais major bisadi a signer ça ba doit contrater. OK. Zalano libre côté na yo. Kande soka tiona musala aiso musana ngesa 3 jours si peut-être 3 jours so si lokena ya za kande nganga pe na za inengwa sa contrat na mutu be amona bima makasi pour na théâtre nata oyo zana musala oyo ozana ba bon souvenir pour na lobake à part combo so ina zani loko boy na zani loko boy eza pour na théâtre bon soto zi le système ozana car na soma na théâtre était mais bakisanga un plus voilà na bali na théâtre alliance ngo OK na bali na théâtre na tangisi bana na théâtre moi na libosa 6e classe OK le bami balé ut moko po era azaki na mazemi arate mi bala ville chic na coupe kuti OK donc mi super ba tanga donc na tangisi bana na ngai na msala théâtre donc avantage de ngana na koyebana surtout koyebana kongwati Sébastien pour na théâtre ba Tony Iloka bongo pour na théâtre maman Matondo Nkembi maman Olga Mbami na papa Alphonse donc pour na théâtre donc ba pharmacie Lukao donc nyonso théâtre na théâtre. Vraiment merci ndenge batu bazo landa biso na moni bazo komelanga ya Michel Wechi na moni ba message ya Chris Oleko Mokoko et ya maître Edo Omokoko merci pour ba message na bino bolanda biso direct. Il y a aussi Charlie Luboya mtoto komelanga pe awa azo se plan émission donc biso fait sociaux tokena na makambo kaka boy papa bidibidi na minute oyo na ndenge Angola on entend parler que bozana bolingo te na ba collègue beaucoup tiawa na ba oyo boyaki na bango awa bozana bolingo te. Est-ce que c'est vrai que bozara unité? Bah awa culture ngo ezama pasi a mboka ezanga tata na mama
mi bana na bana donc tozobunda po initiation ekota makasi mais bolingo eza nango me makasi mpenza te nde eza na Congo ya mwa différent po awa bédication eza na marke na Congo yebi nakoke place boya na ozonga na kepa mama na lie mais awa yo moko fo milukila donc pour elekisa ntango place mo boyera ozonga eloko alia te aka pasi donc omoni eloko esa biso mwa complication moke mais kosangisa mabote eza awa ya danger initiation tobundabunda ti osimba kaka mwa ekota malema peut-être mpe komokota oui peut-être amangala komokota no déjà nangola c'est bon. Est-ce que soki bozo deya initiative wana ya kosangisaka baartiste boza na boyokani oyo osali lokola observation eza vraiment nini oyo esengaka bozala bongo po ape balider baza ebele à tout le monde aza besoin ozala leader je t'aime babuba baprésident Carlos bangai donc bazaka ebele balider baza ebele baglindalala baezoka bamira esa donc bamoindo donc mutu leader na ndenge naye donc yaka bongo siko fo era musande na nzonzi tosanganaka ok tali obendika mo leader na betoile sangisi bango siko soki bosanganaka era banzonzi na ma mususu bosangana bino teka nzonzi mtesanisa bino so producteur pas ate pona nzonzi c'est que bozara bongo na kona ye te soki association mpe eza nango mais association mikolo deuxième moke po promoteur nango aza na Congo atikila yenga charge mais tema préparé yenga bien te ok ya pasi mpona vandisa bango nakotisa bango moral wana donc mokolo azonga avandisinga bia préparé nga bien tovandisi structure po mosusu ya obima na ye vraiment ok. Nino yo remarqué le roi défaut na théâtre Angola. Pour babi ba théâtre ba cédé na bis ya bino awa était camarade. Pe ba ngoso mangote. Pour date bazara na bino awa tonde. Te cédé banda na ngo te kama so bokoti wenze banda te kama. Mais sikoyo cédé atana kisasa e koma mwa pasi. Bato bakoma kana ba pen grave. OK. Na dans mingi pen grave. Sikoyo ozwa film ocha na pen grave pote kla mutu kombe. Monter comme passe on va monter à YouTube mais même na ba CD ba CD ba théâtre ya Congo et comme nango atape vente à CD les asikona kala netinga mito so pesinga CD na otala ondeni na za divinité nzonzi nino yo tourna penezo na o peso na succès makasi oyo mo reconnaître elegi mingi ngai blona presque ratate donc va succès zali pena ndeka na banda na bandikaka mais obemba bato bacha coming ezali nkodia les jours les plus longs fashion ok fashion bon nani zoba borezanga kombo donc moi eza moi mingi en tout cas surtout borezanga kombo na nkodia ya mankoko donc eza moi kolondaku donc eza ka ebele papa bidi si c'était pas obimana théâtre ongosani to à part théâtre bisumsani bon nga na kin na sala ba chapa sa mécanique OK coiffeur pour nazaka coiffeur ya talent na zape kaka ouais na zana kin ba téléphone kaka OK kata na limité OK kata na mbinza OK kata na njili ta ba kwa ba commune ba benga ba salon za ba benga muta téléphone ake kata ouais mso OK kata na kikole donc ka bongo pour musaile kama kasi apa wana naza guérisseur kisi kendaka ba mikili pende na boda naza na pela poto kisi fekende mutabela mpese kuna donc kisi fekende ba mutana Brésil tinanga posa kisa rhumatisme na teli na agence ekeye mtu travaillant kana osala kana ndaku na sali na ngai na teli na pesi pa muto akenango akenango yeso azwango kuna abenginga bo sala bwe sabe après retour ezonga en tout cas na bongi ya solo qui c'est moroïde so na sali mutamemi okay kanengo donc on a peneza boye bidon o nzambe yango apesa par théâtre donc na kisi na sa geratate
au sinusite, rhumatisme. Bon, kanisa pété moi centre mon kobo soit moi pharmacie moi base moi bo. Na koma lukuta. Oh. So na salika centre boye bagena komi farce. Pona na ni bandoko sabatu. Mama zaka bongo. Pona ni. C'est que nous salon bien té. Na yebi yango sikweza neni. Batu so bakome belé makasi pour sali centre. Ayebi ke wana centre. Batu bakome belé makasi au moins siko comment beta bambata faut pas. Boye bien. Naza kabwe ya solo pour mutsa benga na posa kisiboye na salio neti yo bongite opandisa ngopa cameraman opandisa ngo OK donc sangozo ke yeso era bonga pandisa ngo do ba ya kaka OK na ba zana kina ndake na DHL ba tamper moi mon boulot OK de ça théâtre OK de ça ba kisi tu kenga pona ça centre voilà donc théâtre na kotika onte ngaza ko ba fesha ba vedudu ba kufina théâtre voilà ngape na bongo na kotika onte po théâtre me fongoli nga ba relation voilà so na ibana ba chef Mampuya chef Rodrigue Tamboy ba chef Bundes donc ba chef Lucas ouais impela donc pona théâtre donc ya passe ba Raf Benz do ibana ba théâtre donc ya passe pona tikan et ça passe pour tikan to ya artiste et comédien est-ce que na lifungi ya bato bota biso uzong sa biso non na mo biloko kala wana mo improvisation mo boy improvisation za kulugilangana za kuibango te iki jambo moni pona zaka ka civil soki na zaki soda ulubisa leloko moko na bimisika ka paya ukaya mukufi siko boku kanganga bien po yolo bina sali loko moko ba lokula na jamu ta maboke irata te fo sala kaka tala kamalali na ngai nakendaki paya ido pembele ya bogula ka basoso siko na kumi kuna na moni bana na yebitala mabondi misoni eyaya siko bana na mabondi boy mikolo imbongwe zate wana na bwana ne kaka mbongwe zate tuzakulalila kutuloso mana tuzakulalila loso seke loso zabie ngana bibo safa nazungi nyangana ndako na kumi na ndako wale na sumbi 2 kilo loso na juna mbetu na fongoli dra na shopi loso nyosu na kangi boy izina jipi dra na lubi lelo na kulai loso na tala na lali likolo loso la desert beti nzali bandiga ngabile msusi kukota ti 3 heures rien 4 heures rien 5 heures 6 heures ngana binyon edo pembela kuiba ngai na kendila itongwe na bidwalo kimambo benge usali ngani nyama urubinya ngabane baza kulala los mabundi ngabana la 2 kilo mubimba na tondite abi 2 kilo tonda tuzana dibuma ndenge uzana tenya ngana lubite na sumbi 2 kilo na te na sopi na mbetu na tedra bongo te kulala loso lambi utie mafuta mama desu falolu bananga olubina yume ilubeli mutizalaki mabe donc là comment ewa fili du sebwe bien fidèles téléspectateurs c'est l'artiste Bidi Talabozage Belé Orlando Bisso. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci pour la fidélité, la confiance. Merci parce que vous avez tout le moment, il y a que s'abonner, vous avez hernion sur vous commenter, non c'est pas la bonne pour les seules façons, il y a bino que soutenir Bisso et ça rend beau ça là on attend vous s'abonner, tant vous commenter et ça là Bisso va bien. Papa Bidi. Donc comme déjà que chité chaîne Oyo, et ça y a pasteur Michel Chako, MSTV Mosakoli Chako télévision. Pour l'émission qui toque au boy, au lobby nini. Pour la chaîne Oyo, au lobby nini.
pour na fan na yo à propos émission bafani nanga lokola sayang na basaluka na Hollande chaîne ya bino yango busabone massivement pas joli na mama Elise pas joli busabone dadike ko kambo mama nani Giselle busabone massivement chaîne ya bino yango yo soki na lubio na lubaga muta kondimila yeye yamoni biloko bien zalia buzana posa publicité nzemba zenga loket nzemba nzambi théâtre nyonso chaîne ya kotia biloko yango yo ngani na lubi chaîne ya lubio itikali tadi bino ponga chaîne na koti bongo yo kota. Merci vraiment artiste. Donc Etkaliga yo pour papa Bidi Aza déjà nakati. Vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais moi aussi je tiens à remercier aussi celui qu'on appelle Cédric Matalatala, hein, indisposé. Cédric Matalatala, ya Papi Matalatala, et pourquoi pas aussi le PDG Igado, il y a le boss Eric Mandala. Quand on parle de Bandera, c'est Alex Fumusi, hymne national Bandera. Et pourquoi pas se dépenser à Papi Toussamba, hein, le boss Papi Toussamba, dollar, papier mouchoir. Le boss Adolphe Mouteba Chila Mwinda. Merci pour na soutien, merci pour na nyonso bozo sala pour na bonne marche à émission Oyo et kende. Il y a pas tout qui est ma lumière de Lemba, il y a Héritier Voix aussi qui nous suit en direct toujours, il y a Congolaise, il y a Raf Yongo ici sur le Matadian et ça j'oublie aussi mon ami César Bilele, Tati Fingila. Tati Fingila et puis il y a Tosha Flash prestation de services. Je tiens aussi à remercier bonne année, Tigana Loba, bonne année. Eloi Kanza, mon vieux, bonne année à Fiston Baoula, mon ami de tous les temps, de tous les jours. Bonne année à Shadrach Akolo, l'international Shadrach Akolo. Bonne année à celui qu'on appelle Gaëtan Makaya, en direct de l'États-Unis, à mon vieux Serge Makaya. L'intouchable de Muzamba, hein, Yablande Wanza. Na Masranga Merdi Wanza Azara tout le temps branché pour l'émission haute. La grande famille, la famille Yeta, Yassan Mbaka, le président, et pourquoi pas aussi à la servante Pamela Ipenge. Il y a Karine Pedro et il y a aussi Rachi Vakanda Vakanda en direct, il y a Suisse. Papa, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Natikilo Esika. Bato balinga kona bato yo lingaka opesa bora ba motende zalaka mwana mayele mwana mayele zalokula anise mayele nyakafufu wana na comptoir Carlos na Simao Pedro mboti na bino Jacques Coffrefort mboti na yo nakafufu Edi pharmacie mbote na yo papa yozali Roger Kambenza le grand directeur mbote na yo boss JC Mosisi mbote na yo boss Jito liebo Zamba pambula yo zala mwana mayele donc mbote pa yozali na peso mbote Seki Didi Claudia Barcelone mbote na yo pa yozali Zamba batila yo Sima uluwa wana kabinda Zambia za na pe tuzana voyage ya Namibe donc maître Jimmy Touya le 8 mars zali kuna boti na bino ya wana boyala na ngonga pe na zali kakao pa ya kukendiza te soki bobenginga nde na ye boti na bino ya ngoa kundie ko boss kundie ko zala umila pa zali Cash Malange, le grand boss. C'est la Mwinda. Wana lipeka ya Bertin. Donc Bertin, donc mbote na bino ya wana, mana suki nyanga obo yoki te buku yoka kaka. Na bumbili bino na gelo kula mbote na yo. Merci, il y a Christelle Koulapa, dans mon message, il y a Christelle Koulapa, Bandolanda Bisso, il y a aussi Patrick Polo, Skito Leader, et il y a aussi Mireille Polo, sponsor, hein, pourquoi pas aussi dépenser à
Christian Yungu, hein, Maître Redi Yungu. Il y a aussi Maître Edo Omokoko, pouvoir judiciaire Kakane Lobaka. Il y a Serge Mbouyi qui nous suit aussi en direct. Il y a Djoubek Serge Mbouyi Kalala. Il y a aussi Apam Skoudibuanga et il y a aussi Gilles Bavunda. L'apparence trompe toujours na Afrique du Sud. Je profite aussi à couper ça Bambo Tenanga na donc grand prêtre maman non Marcana et à staff Maracana, merci Esika Wapi Ozalaki branché pour Orlando Bisso. Là aussi je tiens aussi à remercier celui qu'on appelle Patel Kamunden des 3 fois carré. Il y a aussi Babi formateur, il y a Bamo Grosso, il y a Papi Seke. En tout cas, merci toujours à Nash Congolaise. Il y a aussi mon ami que j'aime beaucoup, Aris Mindemba. L7, 7 Yamboka, L7, et puis il y a Jordan Boubouanga, R10, 10 Yamboka. Tant que tu kilo Yamboka, c'est Jibaz Jordan Mbata. Kilo ya Mboka. Vous allez brancher kaka, botika kaka connecté na chaîne Nabino. Vous abonnez massivement. Le procureur Malik Bala, le Diouf Noir. Sponsor na biso ezana kwa na mona kaka Bala Angola international et le procureur Malik Bala ya Robi Visor pe tolanda biso na congolaise nda soutenir biso pe ça ba conseil Djogo psaume 23 psaume 23 Djogo ya Mboka Claude Kalema Diogo. Merci peu pour notre soutien, notre concert. Il y a Elkam aussi qui nous suit en direct toujours. Il y a Congolaise. Natiki Bino, l'émission il y a Trésor Bassé que Dieu Bassé que le baron des barons. Il y a Doudou Manono, l'intouchable Edo Muzamba. Merci Botika Malam, l'émission Nabino Bolinga Mingi fait sociaux. Tokutani Bala Sima. Bonne année. Tato Salibou.